bana ya Gemena, Goma, Kananga, Kindu, Kinshasa, Kisangani, Lubumbashi, Mbandaka, pe Bujimai, CAA apesi bino occasion ya kitoko pe malamu ya kosala ba faire ya kokoma ba mvandu po Boeing 767 ezali bongo une occasion pour na bino ya kotombola bongo chiffre d'affaires na bino na o etali bongo ba fret. Avion na biso ya mwana eye tokosala na yango mosala moto abangisa moninga moto akadela moninga ezali te soki napesi yo biloko lobi koya lisusu awa te. Avion na bino yango wana eye tosala mosala lutu tokomema kopo tokomema sani tokomema ba plastique tokomema friperi tokomema ba moto tokomema mituka tokomema ebona nzela ya kananga bataba ya bomoi tokomema fumba pe tokomema. CAA, véritable leader dans ma bataille à RDC, azali toujours na souci à soutenir pe kotombola kitayamboka pe na tina wana nde Boeing 767 oyo eye po na kopesa occasion na ba congolais nyonso surtout mingi ba o bazana ba agence ya fret basala musala malam bana mboka société na bino yango yo plus de 32 ans na service na bino pe azali ko continuer ko innover po na kopesa bino chance ya ko améliorer ba capacité pe ba chiffre d'affaires na bino. CAA azali véritable partenaire. Plus de 32 ans au service de la nation. Vendredi, et là, mon abalanignon, soya info, linga, la journal, ya peuple, pona, peuple, tout fond, la journal, nabiso, pona, ko signaler, bino, ko, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, abeta ki masolo, na New York, na moninga, na yo, président, ya Centrafrique, Faustin Archange, Touadé, Rabangomi, Balé, Balobela, ki, ba, relation bilatérale, ba, question, ya sécurité, environnement, pe, ma, Cambritali, mobilité, na, ba, frontière, tout, poursuivre, journal, nabiso, pona, kotel, sabino, qu'on a assemblée nationale, professeur Vital, Kameri, Asola, na kokiso ya ba député ya 4 provinces ya RDC Kwilu Kwango Maindombe pe Kinshasa ezalaki question pour na ba président ya assemblée nationale ba yeba ba difficulté oyo bazana yango héritier mapinde me ba détail. Président et Assemblée nationale, professeur Vital Kamerhe, accompagné d'un honorable deuxième vice-président Christophe Mbosonko Diampouanga, pays rapporteur Jacques Njoliba, Betaki Masolo, et Longona Kokis, il y a député, il y a 4 provinces, il y a RDC, Zali province, il y a Kwilu, Kwango, Maindombe, Kinshasa, Bouezala Kimingi, pour le numéro 1, il y a chambre basse, il y a parlement, aïe, baba différents problèmes, tout bas défis, ou baza nango na ba province, ou tout tangelibino, Nzokande, Assemblée nationale, Azali ko s'apprêter, examiner projet à loi des finances exercice 2025 où ils allaient qui déposer Mikoleleki et pas il y a premier ministre Judith Suminwa Noatuluka pour na président ya Assemblée nationale Vital Kamerhe alobi et zana litomba koyo kabaili ya pepe après dernière réunion institutionnelle où il salemaki autour ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour na koluka ba solution ya ndenge na ndenge pour na oyo etali ba province oyo euti kobima na kati ya Grand Bandundu et sengeli koyeba ke ba problème ezali presque ya ndenge moko baeli bazongela ki pona kolobela insécurité oyo ezali causé et pas ya phénomène mobondo ba conflit ke yaka absence ya autorité ya l'état na ba localité ya ndenge na ndenge insuffisance ya ba effectif ya ba policier pe ba militaire pona ko assurer sécurité ba citoyen pe biloko na bango ba magistrat bazali muke bo ba condition ezali malamu te pona ba prisonnier absence ya infrastructure moderne kati na yango banzela pe ba condition ya mabe ya vie ya population pona province ya Kwilu président ya Kokis député national Gary Sakata alobela ki likambo etali kobongisa ba élection législative na territoire ya Masimanimba pona ye question oyo ezali ko bloquer développement ya province conséquence ba élection ya gouverneur pe vice gouverneur ba élection ya ba sénateur pe ya bureau ya assemblée provinciale et salimina noté natina wana professeur Vital Kamerhe alobi aziba assurance ya président ya commission électorale nationale indépendante Denis Kadima oyo abeta ki na ye masolo bakutana ki mikueleki pona numéro 1 ya Seni
obstacle ezalité pour na organisation de l'élection législative na Masimanimba mingi kuna na province ya Kwilu epai wapi calendrier ezali kobima kalate a rassurer bango ba problème nyonso oyo bango balobi na ye ba solution ekozala pona oyo etali ville province ya Kinshasa ba député nationaux balobela ki makambo ya ndenge na ndenge insécurité phénomène kuluna insalubrité dégradation ya banzela pe lisusu likambo etali courant na mai ezali likambo moko ezali kosala pasi na capitale ba embouteillage ba condition ya mabe ya nzela ba taxi moto pe ba chauffeur ya 207 bazali kotambola na ndenge ya mabe dépravation de mers ba eli ya Kinshasa bango bazongela ki pe phénomène mobondo oyo ezali kotoucher partie est mingi penza kuna na maluku ba député nationaux basengi implication ya président ya assemblée nationale pour ba solution eye bana kozwama pona oyo etali ba question mosusu balobeli déploiement ya mission parlementaire ekosalema bisika nyonso oyo batangi président Vital Kamerhe asengi na ba interlocuteur na ye ba pesa ye rapport moko détaillé pona oyo etali ba préoccupation na bango grâce na ba différents mémos oyo bino boko déposer ndenge Vital Kamerhe alobi yangonde ekosala ke bango pe ba na kosala musala mingi na oyo etali contrôle parlementaire pona ko trouver ba solution alobi ba kozala complaisante pona koluka likambo nyonso population ACP la. Tout kaka na Assemblée nationale pour la côté Sabino que honorable Vital Kamerhe ayambaki réseau de jeunes parlementaires oye kamamaki na honorable Roger Bimwala oyo bayaki ko présenter na président Vital Kamerhe ba résolution ya misala na bango oyo salamaki le 21 septembre eleki encore une fois de plus héritier Mapindebi. Na matinée ya échange, il y a réseau des jeunes parlementaires Oyo et Salemaki le 21 septembre 2024 dans la salle de conférence, il y a ministère, il y a affaires étrangères, délégation moko, il y a Mounene, il y a réseau, il y a jeunes parlementaires, Bakamba Makina honorable, Roger Bimwala, Bayaki représenté par il y a président de l'Assemblée nationale, ba résolution, il y a Misala Nabango, n'exposé naïe honorable, Roger Bimwala a précisé que matinée Oyo et Zalaki na cadre échange entre ba jeunes parlementaires pour nous réfléchir na oyo etali organisation ya réseau pe existence oyo ndenge ezali pe kotalisa règlement de l'intérieur na bango na assemblée nationale oyo ezali ko accorder na ba députés nationaux ba droit ya kosangana na kati ya ba réseau misala oyo ko permettre na structure na bango ba yeba na komizala na bureau oyo ezali inclusive composé na 10 membres ba outi na ba différents regroupements politiques oyo bazali ko respecter géopolitique honorable Roger Bimwala a précisé que na tango ya misala na bango ba décider ki kobongisa sortie officielle ya structure na bango mikolo ezali kuya boy a sollicité accompagnement ya bureau pour na kosonga structure na bango baye bana ko atteindre objectif na bango azalaki accompagné na honorable Kester Chimène Poli honorable Kester adjoint Grâce Nema pe ba membre mususu ya réseau président ya assemblée nationale professeur Vital Kamerhe ayokaki bango na ndenge ya malamu pe ayokaki présentation oyo salemaki epa ya honorable Bimwala oyo ebakisamaki na ba collègue membre mususu ya bureau lokola papa malamu ya libota une expérience parlementaire oyo azana yango président ya assemblée nationale apesaki ba conseil epai ba jeunes députés nationaux oyo bazana ba ambition ya ndenge na ndenge asengaki na bango bazwa lokola modèle ba ene oyo bazali kosala malamu na pratique parlementaire boye etalisi ndenge nini bango asengi na bango ba kosala inventaire et expertise ya moko na moko pe ko faire profiter valablement na assemblée nationale na ba compétence na bango pona kosilisa a féliciter bango na mosala oyo basalaki na cadre ya réseau pendant quelques jours. Professeur Vital Kamerhe alobi aza disponible pour na s'impliquer na accompagnement ya réseau. Na solestali Sénat Bosimba ko président ya Sénat Jean-Michel Samalukonde oyo a participé na 11e réunion consultative ya association ya ba Sénat oyo salema depuis jeudi 26 septembre na Malabo capitale ya Guinée équatoriale. Héritier Mapinem reportage. Président ya Sénat ya République démocratique du Congo, Jean-Michel Samalukonde Kenge, azali ko participer na 11e réunion consultative ya association ya ba Sénat Shora pe ya conseil équivalent ya Afrique pe ya mokili mobimba pe arabe ACK na mokuse ezali ko salema depuis jeudi 26 septembre 2024 na Malabo capitale ya Guinée équatoriale. Misala o ya mikomi balé ezali organisé na thème oyo renforcer l'action parlementaire conjointe de pays du Sud
études pour relever le défi environnementaux, technologiques et développement. Na prise ya parole na ye na occasion ya ouverture ya misala numéro 1 ya chambre haute ya parlement ya RDC a présenté qui carte géographique ya RDC ba avantage pe ba ressources naturelles nyonso o yo coopération sous-régionale et koki ko profiter ezala ki pe occasion pour na ye aye bana kopesa ba salutation ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et pa ya moninga na ye guinéen président Théodoro Obiangwema Mbasogo Pona ndenge elongo na Madame Teresa Efwa Asangono, président ya Sénat ya Guinée équatoriale. RDC azali ko occuper position stratégique na kati ya Afrique. Pe azali ko partager ba frontière elongo na 9 pays mobimba. Ba ressources naturelles ebele oyo RDC azana yango ba minerais oyo ezali essentiel pour na ba technologie moko innovante pe biodiversité ezali unique pe ezali acteur moko majeur incontournable pe dynamique pour na Afrique pe na mobimba. Natina wana Jean-Michel Samalukonde Kenge alobi RDC azali deuxième poumon forestier après Amazonie na bassin na ye oyo azali ko partager elongo na République Serre ya Congo Brazzaville, Guinée, Gabon pe bamboka mosusu. Natina wana RDC azali ko se présenter lokola pays solution libosé ba problème ya réchauffement climatique pe ya équilibre mondial. Natina wana RDC azali ko sala face na ba défis sécuritaires ya munene en particulier pe na partie est et pas wapi ba groupes armés kati na bango ba M23 bazali soutenir na Rwanda pe ba terroristes ya ADF bazali kokoba kosala mobulu boye mokote ya bosani ke situation oyo ezali koboma batu population azali ko se déplacer na ndenge pe écosystème ya RDC ezali kokufa boye situation oyo RDC azali bongo na yango ezali ya pasi ezali kosenga pacification ya ba zone oyo pona ko relancer économie pe ko garantir avenir moko ya malonga ya population. Ezali occasion pour na ye ko remercier ba partenaire mingi penza ya SADC pour na appui oyo bazali ko pesa na RDC pe ya sous-région mobimba loko la République Serre ya Angola oyo bazali ko kamba processus ya Luanda pour na ko aboutir na paix moko durable na sous-région ya Grand Lac. Oui, à saisir occasion oyo pour na ko senga solidarité africaine en général pe ba pays membres ya ACK en particulier pour na ko bunda na cause ya RDC oyo azali moteur ya développement ya Afrique pour na kosilisa ba guerre oyo ezali kosalema na partie est ya RDC. Jean-Michel Samalukonde Kenge alobi RDC azali ko tenir ko renforcer coopération parlementaire na cadre ya ACK. Ezali bongo na litomba ba parlement nyonso baye bana ko travailler ensemble pour na koluka kimia pe bomoko elongo na développement na sous-région. Première ministre Judith Suminwa Tuluka président que jeudi 26 septembre publication ya annuaire alphabétique pe numérique ya ba agent pe ba cadre ya service public ya l'état Nathalie Kaila reportage. Premier ministre Madame Judith Suminwa Tuluka ya président qui événement historique publication annuaire alphabétique pe numérique ya ba cadre pe ba agent ya service public ya l'état moko ya objectif majeur ezali ya ko maîtriser masse salariale ya l'état. Jean-Pierre Liao vice-premier ministre ministre ya fonction publique alobi et ko permettre ba recenser na manière moko efficace ensemble ya ba agent ya l'état yango et ko permettre batia fin na présence ya ba fonctionnaires fictifs problématique oyo et wumela kala na administration publique na kati ya annuaire oyo simple répertoire et information phare nom matricule grade service d'affectation photo et profil. Pour la Premier ministre Madame Judith Suminwa Tuluka ezakaka simple documenté ezali pe ko symboliser volonté ferme ya gouvernement ya ko moderniser gestion ya ba ressources humaines et ko permettre bape sambongo na ba agent ya solo na stade oyo ya publication et concerner ba services centraux division urbaine ya Kinshasa. Judith Suminwa Tuluka asengi na Jean-Pierre Liaou a continuer ya kokoma page ya sika na histoire ya administration publique. Peli susu ya kote fin na phénomène nouvelle unité. Phénomène oyo et s'inscrire na pilier 5 ya gouvernement. Aussi di saba doublant na ba agent fictif et ko réduire ba dépenses inutiles mais solo na ba action productive pour améliorer le salaire ya ba fonctionnaire ba ministre ebele ya gouvernement Suminwa bazalaki wana yango et témoigner importance oyo bazali ko accorder pour la transformation ya paysage administratif.
un pas décisif pour une administration efficace na ko réformer en profondeur secteur public afin de servir malamu ba congolais. Judith Soumina Tuluka azali ko considérer yango lokola véritable changement engagé pour na ko réinventer gestion et ressources humaines. Na occasion ya 79e Assemblée générale ya Nations Unies oyo ezali kosalema na New York nde distinguée première dame ya RDC Denise Nyakero Tshisekedi azalaki na séance de travail na madame Pramilia Paten oyo azali représentante spéciale ya secrétaire ya ba question ya violence oyo salama na période ya ba conflit. Stéphane Skande, Nathalie Kaila. Champion global pour la lutte contre les violences sexuelles liées à un conflit, Denise Nyakero Tshisekedi, distinguée première dame de la République démocratique du Congo, Azala qui na tête à tête, na séance de travail, Mokona madame Trapina Paten, représentante spéciale et secrétaire générale des Nations Unies en charge de la question de la violence oyo eza kosalema na période de conflit ba progrès oyo ezali réalisé dans le secteur oyo plus particulièrement ezali mise en place ya FONAREV, Fonds national de réparation des victimes de violences sexuelles liées à un conflit, paix victimes des crimes contre la paix, paix sécurité na humanité. Action Mosusu Ebele et Zalaki mené conjointement na gouvernement Yamboka pour na ko éradiquer phénomène oyo déjà ils en a tourné au moko inquiétante, plus particulièrement na partie est de la République démocratique du Congo. Ba personnalité mbale oyo ba évoka qui ba question ba défi lié notamment na manque ya ba ressources financières o ezali ko bebisa pérennisation ya ba avancée pe aboutissement ya processus ya pe na région. Pramita Paten a salué qui ben fort oyo Nyon Sopé a rappelé qui la première dame de la République démocratique du Congo Denise Nyakero Tshisekedi importance y a volonté politique na lutte contre bafleuil oyo. Madame Pramila Natour naye a affirmé qu'il sous engagement y a bureau naye y a quoi apporter soutien technique pour na ko surmonter obstacle na ba différents initiatives oyo et salemi déjà na mboka ba échange oyo et soukaki na ba préparatif ya commémoration ya 15 ans ya mandat ya bureau ya madame Paten oyo a souhaité ki komona Denise Nyakero Tshisekedi ko participer na ba assise oyo événementiel na qualité na ye ya première dame championne globale ya bureau na ye. Culte ya dédicace ya complexe scolaire Mama Pemba école ya fondation Nerombo et Salamaki vendredi 20 p samedi 21 septembre na présence ya Yemoko visionnaire honorable Nerombo Eriti Mapindeme. Vendredi 20 septembre 2024, ezalaki bongo dédicace ya année scolaire 2024-2025 na complexe scolaire Mama Pemba, école ya fondation Nerombungu et pa wapi ba élèves, ba enseignants pe ba personnel administratif nyonso bazalaki réunis pour na ko dédier année oyo et pa ya Nzambe. Ezalaki bongo na présence na Yemoko pe honorable Nerombungu Fumwabanga Moyo oyo azali visionnaire ya complexe scolaire Mama Pemba, école ya fondation na ye. Pasteur Onesi Chia ateya kibongo makambo ya ndenge na ndenge alobelaki 3 parties mobimba alobelaki échec ya mutu ezali fin ya histoire te ayebisaki bango mutu nyonso esengeli azwa makasi pe conscience tangu échec ezali koya ezali pona kotelemisa ye ayeba na kokende tangu nyonso liboso ateyaki bana esengeli bayeba na koevite berere ya ndenge na ndenge alobelaki na Luc chapitre 5 Jean chapitre 21 atalisaki bango ke moto nyonso oyo azali kosungama na Nzambe te azali komipesa na prière te ye akoéchouer alobaki na bana na Nzambe esengeli bakima ba erreur ya ndenge na ndenge alobelaki pe likambo etali mosala oyo ezali kopesa moto valeur honorable Nerombungu ye pe azwaki parole mbala ya liboso depuis année scolaire ebandi alobaki na bana esengeli bamipesa discipline bayeba na komipesa na mateya bayeba na komipesa na kelasi pamba te mpona kozala utile na société esengeli omipesa na kelasi ezali passage obligé akebisaki bana esengeli bayaka na classe na mbeli te na machette te na gilette te mpona koevite baproblème ya ndenge na ndenge ayebisaki bango okokoma moto monene te soki oleki na nzela ya kelasi te tomonaki pe présence ya major Ange ye pe ayaki mpona kosala visite na complexe scolaire Mama Pemba
bosimba ke nyonso elekaki vraiment kitoko. Mokolo ya samedi nde honorable Nerombungu Fumabanga Moyo, initiateur ya complexe scolaire Mama Pemba, ye azongaki lisusu kuna pona ko participer toujours na culte oyo ezalaki bongo ya ko dédier complexe scolaire Mama Pemba na maboko na Nzambe. Pona mokolo ya mibale, c'est-à-dire mokolo ya samedi, mateya eteyamaki epai ya docteur Placide, ye alobelaki makambo etali gestion ya temps. Alobi toza na vie mobimba esengeli moto na moto ayeba na kobakisa ba mouvement na ye, ayeba na kotanga, ayeba na kosala ba devoir to pe ko se préparer pour na kozala utile na société. Bana nyonso esengeli ba mi pesa na nzela ya mateya, ba mi pesa discipline, ba yaka église na retard te. Pour na mokolo ya mibale, c'est-à-dire mokolo ya samedi, honorable Nerombungu azwaki lisusu parole pour na kosenga na bana ba mi pesa discipline tango nyonso ba kima nzela ya mateya te, yango nde ekosunga bango bazala utile na société. Honorable Nerombungu asukaki wana te, a visitaki pe chantier ndenge misala ezali kosalema pe abetaki masolo elongona bana ya option construction. Alobaki na bango basala makasi bami pesa na mateya pamba te bango nde bakozala ba futur ingénieur ya RDC lobby bakotonga ba immeuble pe bandaku ya ndenge na ndenge soki kaka bami pesi discipline. Bosimba ke na complexe scolaire Mama Pemba nyonso elekaka na nzela ya losambo na tina wana Nzambe nde azali force ya honorable Nerombungu elongona misala nyonso azali kosala. Flat Hotel Boss Petit Junior et pour na bino boluka kabisika malamu pona kupema zoa yango na quartier Matonge na commune ya Kalamu ndenge la Dilandu na Héritier Mapinde me batalisi. Eye yasika eye na ville ya Kinshasa nini yango eye yoka bien Flat Hotel Petit Junior eye na makambo ya sika confort ya nyama yo motu olukaka esika kitoko ya kopema na ba condition ekuba sans makelele sans ngungi sans molunge. Luka Flat Hotel Petit Junior yo outi na Europe, Amérique, ba pays mususu ya Afrique topé na ba province ya République démocratique du Congo esika ezase moko ya mwana mboka Petit Junior le boss oyo atonda lumière mwana muke na bangenge na ye yoka Flat Hotel Petit Junior ezwami na commune ya Kalamu na quartier Matonge na avenue de Ruma numéro 25 awa outi okuti ba chambre ya kitoko confort ya kosakana te ezali bien équipé ba congélateur na kati climatisation bien en place ezali kopesa mopepe neti kaka oza na Cape Town na Afrique du Sud ba téléviseur ya malonga ba douche ya kitoko mai ezali komatati likolo ebongo connexion wifi 24h/24 on naviguer pe olembi olobi Flat Hotel Petit Junior nde mosungi ya ba congolais esuki wana te pona ba fête ya mariage ba concert ba fête ya anniversaire ba réunion to ba conférence ya ndenge na ndenge Flat Hotel Petit Junior abongiseli bino salle moko ya kitoko pe ya mobange na ba norme nyonso na ba prix moko imbattable pe terrasse ya kitoko ya malonga ezali wana na pointe likambo eteli ba coupure ya courant bosana lala pongi ya ba bébé mobange na groupe électrogène Pempa 9 ezwami wana elongo ba panneau solaire yango ezali pona kotia ba client nyonso à l'aise tolobi bien ba client nyonso bazala à l'aise olingi ba renseignement mususu benga na numéro oyo ezwami na écran na bino outi bisika nyonso esika se moko ya kosepela esika se moko ya plaisir esika se moko okozala à l'aise Flat Hotel Petit Junior ya Boss Lumière ezali wana pona kosepelisa bino bongo likambo etali sécurité kobanga te nyonso ezali bien assuré. Flat Hotel Petit Junior esengo eye na ville ya Kinshasa boko sepela neti nanu bo sepela te bongo loba o tuyokaki te yango wana. Pona kolata ba sapatu ya qualité awa na RDC to na ville ya Kinshasa solution ezakaka na présidence de la SAP pa ya sapeur de ta Papa Griffe na 7e rue l'unité résidentielle juste na petit boulevard ndenge Héritier Mapinde pe Igor Tingi batalisi. Bayi nyonso balinga kolata ba sapatu kitoko sapeur d'État mwana mboka Basile Semopa alias Papa Griffe Cocobar de la SAP
asali esika pona ba congolais nyonso bayeba na kozwa mokoto ya kitoko, sandal, lipapa, ba ceinture pe biloko ya ndenge na ndenge nyonso ezali kosalema epai ya mwana mboka sa père d'état Papa Griffe boye na présidence de la SAP epai wapi ba mokoto bozali komona ezali kosalema euti na Italie euti bisika mosusu te kaka awa mwana mboka sa père d'état Papa Griffe yende azali kosala yango kasi komitungisa na ye ezali boni gouvernement bazali kotala ye kaka boye alors que bakoki kotia maboko pona oyo azali kosala ekende tango nyonso liboso na koloba lisusu nini bandeko nanga bino moko bomoni bino moko bolinga yango mutu nyonso akokota na 7e rue place commerciale awawa tout au long ya bafabrikant oyo traditionnel areketaka yango Papa Griffe mawa ngo Papa Griffe mawa vraiment mosala kitoko boye ça koleka mondele et puis eloko mais les autres diraient mais pourquoi pas te gouvernement balingi kosoutenir ye te nayebi te bandeko nanga botuna peut-être bango nayebaka te nasala nini nazalanga mpe politicien te artiste kaka mais ezosalamaka to donc ezaka mpona koinforme lisusu maman na biso Judith yo ezali maman excellence premier ministre voilà oyo na pouvoir oyo kutanga nazala Papa Griffe ndenge pe son excellence monsieur le président de la République Fachi Beton ye pa ya kutanga déjà nazala Papa Griffe artiste coordonné mais nayebaka te pourquoi nazanga soutien pourquoi bo soutenir nga te nga mutu vraiment naye combattre ba chinois naye ko combattre ba expatriés naye ko combattre ba turcs pour que Congolais là te loka bien à faux prix et puis durable aux en manifestation aux en fête moko songolo au libala yaka en tout cas jour on est à jour na au lia batutu na fête et le moko durable les à la chaussure les à la sandale les à la ceinture les à la sac pour les cordonnerie na maroquinerie attache chaussure les bolite le la ilk oye na dimna le le moro na dimna le moro ateza le moro na comme ça le la ilk na comme ça mais pour na ninité na prendre jeunesse montante va se prendre en charge na transmettre bango la coordonnerie boninga na kufana ke na domaine nanga adresse ezali se moko na 7e rue Limete aux na petit boulevard Limete résidentiel et paiwapi basapatu ya kitoko ezali kosalema bana mboka bo pesa confiance et pa yande konabino sa père d'état Papa Griffe pona kosomba biloko oyo ye azali koteka yangonde e kotombola mboka na biso pambate batu ya mayele pe batu ya créativité bazali Protiva ezali potopoto ya kitoko oyo ezali kotia bana pe mikolo à l'aise soki bameli yango Stéphanie Skande Nathalie Kaila. Ah merci Yabouinde bana nyoso baza kuringa à la prochaine. Vous allez quoi demain? Protiva est tonne la protéine et énergie. Ah papa merci pour les protéines pour les enfants. Eh Bino, bote la baonine. Pona bana na yo bakumarukura bana oyo folesa kabango poto Protivac et ça va pota te allez kamata bon appétit bana nyeso ba yaka Protivac ah ba sisi kulia ya bango Protivac ba bandi ba danser na bango ya ba bébé pro tala ba yango tata kitoko ntoto makasi tukana mbimbi oyo tukana mbimbi makusa Protivac poto kitoko pona ba bébé pro journal la biso ekomi na suka merci na confiance pe fidélité bozala kana yango soki bosepela ki na édition le lolo merci na Fabrice Lundombi wazala ki na sima caméra pe ya montage concours rédactionnel ya Nathalie Kaila pe Rite Kindu supervisé par héritier mapinde ngana bino tokote na mokolo ezali koya au revoir. Bana ya Gemena, Goma, Kananga, Kindu, Kinshasa, Kisangani, Lubumbashi, Mbandaka, pe Bujimai, CAA apesi bino occasion ya kitoko pe malamu ya kosala ba faire ya okoma ba mvandu po Boeing 767 ezali bongo une occasion pour na bino ya kotombola bongo chiffre d'affaires na bino na o etali bongo ba fret. Avion na biso ya mwana eye, donc sala na yango mosala, moto abangisa
moninga moto akadela moninga ezali te soki napesi yo biloko lobi koya lisusu awa te bavia na bino yango wana ye tosala mosala lutu tokomema kopo tokomema sani tokomema baplastike tokomema friperi tokomema bamoto tokomema mituka tokomema eboko na nzela ya kananga bataba ya bomoi tokomema fumba pe tokomema. CAA, véritable leader dans ma bataille à RDC, azali toujours dans souci à soutenir pe kotombola kitayamboka pe na tina wana nde Boeing 767 oyo eye po na kopesa occasion na ba congolais nyonso surtout mingi ba o bazana ba agence ya fret basala musala malam bana mboka société na mino yango yo plus de 32 ans na service na bino pe azali ko continuer ko innover po na kopesa bino chance ya ko améliorer ba capacité pe ba chiffre d'affaires na bino. CAA azali véritable partenaire, plus de 32 ans au service de la nation.